La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, Mbote Bandeko Bolandara Biso, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote Nabino esika nyonso oyo ezwami bino. Bandeko ana posa bota gelenga family bota nyonso bokota boyo kangapo eza maramba ko indawa. Na posa bota gelenga family bota gelenga baba kuki bino nyonso bokota bozo ba kit bovanda. Famille bota zwa kiti tia place à liboso abakuki zwa kiti tia place wana vanda bolandanga to landana no boyo kanga boyebi Belvia motema Belvia motema ça vous mentit Belvi ana motema la famille sori no tali la boniste c'est le moment ya oketala on peut no tali ngote analyse auto sala a o comprendre en côté mais ce qui déjà au tali film à la boniche na Belvi TV o comprendre analyse auto yo sala a franchement Belvi ana motema alors le lot to bimisa un peu ba bombe to luka pena to bimisa no babilo mobwe o non to bimisa te to luka to loba no babilo mobwe o to lo o non to loba te alors to za posa ba famille bota to apena posa ba bakuk ba kota ba vanda. Mbote na bino nyonso bandeko esi bokoti bovandi mbote na bino nyonso bandeko bolandara biso en tout cas merci beaucoup na nde bozo soutenir biso na ba abonnement na ba j'aime na ba partage nzamba lola pambola mutu nyonso o ataka loboko na yepo na ko partager ba video ya Xile Botelwa TV nzamba lola pambola mutu nyonso o ataka loboko na yepo na ko soutenir biso moralement spirituellement financièrement nzamba lola a pambola bino. Alors bandeko nanga wana lina signalé bino toza na groupe moko o to sala toza na ngona WhatsApp eza groupe o to soutenir ka ba orphelin groupe o to soutenir ka ba veuve groupe oyo to soutenir ka ba personne handicap. Alors soko lingi o participer na groupe wana komela biso na numéro na biso eza wana to kokotisa yo na groupe na biso to yekolobela likambu oyo ya Belvi Kanzi to kolobela pe likamba sila bisalu. Alors boyebi a tozara na biso na ba polémique ngapena na lobango na zara na ba polémique te balobi to nzimaka likama malamu mutu soka sale loko na ye malamu oye obeti maboko tozalaka te kifana kwiti ya buzoba o bakongole bazala na kifana kwiti ya buzoba ta mutu osala mamba malamu momona malamu o mutu osala eza te. Pourquoi? Parce que tolingi kifana kwiti na ndenge moko ya buzoba bandeko. Premièrement na olobela nanu likambu ya film ya la boniche na olobela film ya la boniche et puis deuxièmement na lobela likamba bandaku poto moni e koma moi ebele na réseaux sociaux e koma ebele na réseaux sociaux ba mafinga eke zongi batakofinga baofinga batakoloba baoloba yango wana to yepenza poto lobela des choses to lobela likamba bandaku ndakwa Belvi ndakwa sila to lobela pe likambu ya film ya la boniche et puis troisième chose na préféré na lobela likambu ya Davina. Notre préféré na lobela likambu ya Davina. Alors, et ça passe peu ma soto ozwa tant lobela pe likambu Davina so ite to sala mona émission mususu oyo
ezolanda. La famille, toyeba ko apprécier batu, toyeba ko tanga bolamu batu tong bazana bomoy. Tozelaka te muto azana envie te, tozelaka te muto azana bomoy te. Après biso toya ko banda ko yo lobaka bolamu na ye. Pour souvent biso ba congolais tozalaka bongo, tong muto azana envie to te. Mais tant muto ana zalake ana bomoy te nde to ye biso soto komo loba abane ko sala ba film bien, azalaki kutu bien, azalaki boye patati patata. Na yebisaka bino sans qui fanakwiti, sans qui fanatisme, sans kozala o fanatique à belle vie, oh boy, sans qui fanatisme, et ana film mon côté, oh ba théâtre nyonso bande banda, bomoni film à la boniche. Film wana ekangi e bandeli année 2025. Ba comédien édité pour tous en janvier, to kota février, mars, avril, to kota ti to continuer. Mais il y a un film morte o ekanga la boniche. Bo lukaka, bo mekaka kwa encourager bateau bo sala mamba malamu. Bo ya kateke mbozeli mutu akufi, après boye, Belvia bande ko sala ba film bien, Belvia zalaki bien. C'est le moment ya ko apprécier ka bateau. Moment yango oboko yoko ya ko apprécier belle vie. Moment yango oboko yoko ya ko apprécier musala na ya osala. Belle vie a sali film ya la boniche. Oh le peuple congolais comme amonye komi koko et komi vraiment kozo en plaire. Baba Cook baketi na Nigeria koluka extrêmement ko ya film à Nigeria. Oh moi ça zala ki aveugle bana pe ko tambola na nzete. Baluki extrait wana kaka moi parti wana. Pendant y a la biso na internet, pendant que le que non, il faut pas boto la belle vie ba trophée. Pourquoi? Parce que belle vie ba film maintenant ça la que ça la ya Nigeria. Ya. Est-ce que na chaîne na belle vie TV et ça mbali boso ça la film ya aveugle. En tout cas, banda film ou banda ki na lobaki na silisa nanu film bande tisuka. Après ya na ye la bino ba moko bom na ya mbala moko la bino analyse na ngai. La famille, tous a remonté ma malam. Donc, ceux qui t'ont lobby que, boké koluki la banane, boké luki la belle vie film en Nigeria, pour boya nango na réseau social, donc bota la belle vie. Bota la belle vie, pour jamais comme on a filmé les qui na SB, au moins la famille bota ba ke koluka film, moko ezo comparer, ba ye ba bandi o tricher. Jamais. Mais tant que bino bozo attend pena yo ke ko luka film na Nigeria. Boke na ba chaîne na bata Nigeria bo luki film boya ka koloba ke actrice. C'est que bozo ki quand même temps ya kutala film wana. Siko bosala ka hypocrisie poani. C'est que bozo ki pena temps botali film wana après bolobi te. Tika toya na comparaison. Siko boza na motema malamu parti obokata kiwana ya aveugle wana o azaki na mobali na ye o azaki epe azaki ndeko na ye te azaki camarade ya mwasi wana siko bozwa siko parti wana parti wana bozwa yango bo compara ngona ya Lili pokuna to ana de Lili na famille bota na film wana ya la boniche tozaki na de Lili siko est-ce que histoire o Belvia Betty na histoire o eleki na Nigeria eza histoire moko te nyonso wana pona koluka kaka kolongola image wana ya kolongola film na actualité or boyebi te ke eloko wana bosali etire siko attention ya batu bakende koluka koyeba film yango eza ndenge nini batu bakome koluka koketala pour que ba comparer batu bake bakoti na Belle Vie TV balandi film baluki pe lien wana balandi bomonte ke bosali promotion ya film à Belle Vie sans le savoir. Bomoni yangote, bosali promotion ya film Belle Vie kitoko, sabino moko boyeba. Toya kobela awa, Baba Cook, boluka progression ya sila. Baba Cook, boluka mingi kotombo la sila. Boluka katosha ki famille bote tie film, bozo luka boke koyeba, adonke nani, atriche nani, po eloko wana famille bota esala ngote.
balukaka promotion ya Bellevue na yele bino dernièrement analyse na salaki bomoni ndenge nini film ya la boniche wana babambi ba affiche nango partout tina ba poto à courant tina ba arrêt de bus tina ba wenze ba kaboli ba papier wana mais na place bo donke eloko malamu bino bozo ya na ba biloko mo be pona ko ya ko comparer. Bolandaki explication ya Maria ayaki pena ko expliquer Maria je te sali là où tu es. Maria ayaki penza ko pesa ko ya ko expliquer lolenge nini Bellevue azwaka ba filme na ye. Tala bomoni muto azana don yo koma filme, muto azana don atasoka vandika bomona ka puli kanisimuke yelie. Abandi ko komato asali audio. Ezala bongo. Nga papa nanga zaka chanteur compositeur. Papa nanga zaki ceux qui avandi azu komona ka moko pou abandi ko koma. So mona ka mutu mo avandi abandi ko yembe abandi mama ko composer chanteur compositeur. Abanda mama ko composer nzembo mbala moko boza téléphone wana bo enregistrer pour que bungate directement zu fait abandi ko koma. Ezande Bellevue azar. Bellevue ana poso ke yiba film na Nigeria te po talema. Bo tuna batutu o baleka na famille bota. Ena mutu mota memela Bellevue film Bellevue salango. Soki ana mutu o akabela Bellevue film abima aya ko expliquer biso. Soki ana mutu o akabela déjà Bellevue film Bellevue sali film bima ya ko ebisepso ke bomoni film o Bellevue salaki ezaki ngam na kabela ki. Bima ya koloba. Bima ya ko expliquer biso. Que yo kabela Bellevue filme. So ikoto entourage na ye mo. Boyebi combien de fois même famille bote memela Bellevue film aboya no sala. Boyebi combien de fois. Asala ba filme oyo et aza penze inspiré na ba filme o asalaka. Bellevue ata lali. Film ezoya na mutu. Donc eza don mutu na mutu ana don na ye. Et l'autre comprenate mutu na mutu ana don na ye. Bo comparer Bellevue te na ba film na sila po Bellevue ana don a film. Bo comparer sila te na kolata na Bellevue po sila ana don ya sap. Ana don ya olata. Po avane ke ye moka utako lo bango ne mission moka sala ki dernièrement aw. Auta lo bango ke ye vi na eza kolata. Po na lola yesu azalaka jaloux. Auta ko lo bango. Siko, bo mona teke ba comparaison mo boyaka nango ezaka lo na placité. Boluki bo kwisa film ya Bellevue, boluki na Nigeria, bo remarquer que te na Nigeria kuna ndeto luki film yango ekoka nango ta lesko, bo remarquer que batu bakomi koluka ba kekota, batu bakomi intentionné ba kekota la film wana. Bokabeli Bellevue ba view, bokabeli Bellevue ba abonné et soki kana kotala pamba te boyebi combien de fois, combien de personnes o ba s'abonner na Bellevue TV. Boyebi combien de personnes abona kuna. Basabone kuna pourquoi? Po bino boyaki na bamakamo ke film a Nigeria. E fi mutaki alandeli pene épisode bandeli tisuka bino. Awande leçon. Film wane pesi batu leçon. Biso ba oto zakaba puololo oke salo bandi ko beta lisolo. Tusuka lokwa bel na Davina. Bata motema keto, bata motema mabelo kwa balinda. Omone sika suki. Effectivement, film wana eza na ba vie réelle leka bongo. Bana mama leki na bana mama kulutu. Mama leki eza na zuwa ya bana mama kulutu po bana mama kulutu bazo progresser. Eza makambo eleka na ba famille na biso. Eza mambo ezo leka na ba famille na biso. So boke na ndako ba décor, eza rabongo. Ke boboko la tantine moko na ndaku tantine wana bokomisa lokola na mwana e bokomisa lokola papier hygiénique tantine kuta vanda ipana biso po bino bwana ndaku bomi muna ya makambo ezalaka o ezo renye na ba vie
chaîne à Belleville et quoi ça ba film éducatif. Chaîne à Belleville ba film tout et quoi ça kawana ezaka ezana éducation ya makasi. Tala film wana lo lenge sili. Ba si film kitoko. Pona lobake boluka te ko négligeara bato ba na ngote le lopo lobby eza ya nzambe. Bomoni mamilo. Mamilo zaki négligé na bana ya cousin na ye. Ba mone loko te na mwana na ye. Mais comme lobby eza ya nzambe, bomoni mamilo nda suki. Siko boye bisanga ya mabeni o Belleville sali na film wana. Boye na comparaison, bomoni ke esimbi te. Directement, tomoni émission salami sila ekulaksanda. La famille. Oh, sila lakisi, eza ndaku na ye. Eza ndaku na ye te yenda yebi vérité. Boko zwa ndaku wana bokomi ko comparer yango na ndaku wa Belleville na ndeni. Bagu ya sila eza bagu ya Belleville, hein? Belleville a kolo lopango Belleville otonga, mais sila a ofutela na jebe. Sila a ofutela na jebe. Bomonte ke bino mo bolukaka ba discussion, bino mo bolukaka ko potanisa ba comédien. Bosuki kana Belleville te, mais boye koloba ke ndaku ya sila eza ekokana ndaka ta ya comédien moko te na ba comédien nyonso. Ba Caleb Tukeba na bana ba ndaku batonga ba ndaku. Est-ce que bomona no ndaku ya Nada Mastor o azotonga bomona chantier na ye? Est-ce que bomona chantier sai? Bomona chantier o ya yemoko. Chantier ya yemoko. Izate ke a ofutela ya yemoko. Boyebi chantier sai. Chantier na ye nandako ya vanda kanenga tonga. Na chantier na ye ya mibale bomona ngo. Est-ce que bomona ndako a Charlie Nongi vit de loin? Ndaku na ye na chantier na ye bomona ngo. Sila a ofutela. Sila ofutela na jebe. Et puis il y a pesi pasi ezanini. Davina apesa ki sila défi yelanga livré parcellaire. Boye, bo comparer pena ta niveau de bo kitisi sila, bo comparer sila na Davina. Est-ce que sila bo comparer niveau ya sila na Davina? Davina bandi théâtre na sima ya sila. Badafina babato batalaka sila na TV. Ela babilo mususu bomoni pena mutu asali bobite. Yena ye carrière eza mulayi to olanda te. Mais bolandi da tala siko ba video ya ndako asila combien de fois botaguer Davina. Bo comparer bokokanisi Davina na sila. Et so pa bino. Botombola sila bopesa sila valeur. Baba Kouk botombo la sila bopesa sila valeur. Famille bote koyo comparer Belleville jamais na Michou. Jamais. Famille bote oyate et comparer Belleville na Michou. Bo valoriser sila. Bo pesa sila valeur. Si la koko sa la télé-réalité ta laksanda kunaye na ta o batbayebi ke Belnani Davina pesa ki si la défi elanga livré parcellaire. Si la koko laksanda kute. Si la na Belleville na Davina ba na niveau carrière mon côté. Davina koka koloba likambu si la beti on kara. Atalika aza mwana, aza leki. Soki lelo Davina manka sila, eza grâce na bino Babakouk. Abakouk olingi polémique ata place polémique ezate. Abakouk olingi likambo ata place likambo ezate. Bo soutenir sila koma ba film bien étalement. Bo soutenir sila koma ba film éducatif. Bo fingi la boniche, film la boniche, mais la préféré 1000 fois la boniche que Maman Monique. Que film ya Maman Monique.
Si là on commence à filmer ça dans sens te pourquoi boko tisaye na babuzoba. Soki likambeleki na famille bota bozwa kango bochango na mutema bokomi koloba. Na moni mutu moko azwi video ya ndako Bellevue côté ya TV stand na ya TV na ya télévision nde Bellevue atandi ba photo na wana mutango azwi akese lango analyse ya yemo amona ngo bien. Ba photo o atie wana eza ya mutu te eza ya yemoko. Et puis ana photo te o asalisa na mbongo na ye ba cadeau ba pesa ka na valeur ba to pesa ke. Eza ya yemoko. Eza ya yemoko. Bo compara makambu te. Si la ofutela appartement na et puis ba appartement eza na GB. Ba appartement eza la na biloko tout na kati. O ya memika bilamba na ya koti. Ofutela. Lobi kuna soko bia bima aolongo wana ke na appartement mususu. Na place bote ya sila. Asomba alona tangu succès. Bama bipendu bazara na ba succès lo basuka wapi. Bama pembele, boye bama pembele ya théâtre. Bali parti, voilà, bali parti bazara na succès. Lelo basuka wapi. Bino mona Bellevue ami tungisa mara kende poto kende boya kende boy. Non. Musala nde tata na mama. Musala elesa ebokula esunga yango wana. Da bofinga te azana musala. Memi baba kuku bango moko sika baza. Baebi ke Bellevue a travailla mingi. Même bango moko baba kuku. Baebi ke Bellevue asala ba filma bien. Baebi ke Bellevue azala muta matalana te. Place bino boya comparer ndako asila na Bellevue azoyo laksa bino ba filme. Bellevue azolona au sala. Boyebi combien de views au film à la bonus chez Koti? Est-ce que boyebi Koti lié combien? Botika ba comparaison. Ndako asila akangisi ba comédien nyonso munoko. Akangisi ba saisa batonga. Ba video le batonga chantier pe mon côté. Batonga ba chantier. Mutabomba mi aleki ona mayele si la zo futela. Izanda kwa si la sombi na mbongo nete. Elo bino boye bate. Ba appartement na eza ya kala na GB. Si la ofute la. Ba vide lwe batongi. Ba saisa batongi. Ba Caleb Tukeba na batongi. Ba Bellevue Kandi batongi. Yo compare muto ofute nda kuna muto ayebi prix ya saki ya sima. Bellevue na chantier moko te. Saisa ya na chantier moko te. Ndako ya tonga tana piscine na kati. A part chantier. Vu de l'un coup bomona ba télé réalité ba chantier na bango. So que si la lelo foute la ndako ta ya $3,000 ya $4,000 et ambongo na e si la zo ambongo pa maman Olive. Bellevue zo ambongo pa maman Olive te. Là ça na fo botala la différence. Bellevue abunda na mutoki na e mais si la zo ambongo pa maman Olive foute à chaque fin du mois. Bo compara nini? Toyana ba comparaison pona bango na musala. Na teke aleke na ndako aleke na be musala. Musala. Na minicho boko kanisi sila de na Davina. Donc tolo bakasi la sous à niveau Bellevue te boko kanisi sila na Davina. Davina pesa ki défi. Boye na défi ya ndako mais le boye na livré parcellaire. Bo kitisa sila. Na yebi ke baba kuku boya ofinga nga po bino boya ka ofinga so to sali be émission ya boye mais to linga ko sala be émission boye pona lobela bino vérité bo kitisa sila boye beloko wana ke bo kitisa na place bo tombola sila bisalu mais bino bo zoye bo kunda ye na ba fitita buzoba ndako alakisi bo kitisa ye bo kitisa sila makasi na place bo tombola e ya kitoko te. Félicitations na maman na biso Bellevue Kandi en tout cas film ya la boniche e kangi déjà année e kangi sipe batu munoko donc ata batu baye na ba actualité belé pona luka ko kitsa ngo me film wana e ya likolo et puis félicitations na nga na famille bota TikTok je vous aime beaucoup na linga bino makasi félicitations na musalo bozo sala chaque analyse chaque épisode déjà na analyse nango chaque épisode déjà na analyse nango force à vous
botombola star na bino, botombola Bellevue Kandi la patrona, écriture Musuni, mama koma, botombola e. Bongo nde ezalaka félicitations na bino, bacteur to actrice nyonso obo jouer vraiment na la boniche, félicitations na bino, obo mérita ba prime ebele pa Bellevue po bosa musa na bino lolenge esengeli. Bomoni Linda, bomoni développement ya Linda, bandeko nanga, ya pasi bomoni développement ya Linda, bota la Linda na SB, bota la Linda na famille bota, bo comprendre que développement bo kesenia makasi. Alors coup de chapeau na maman na biso Bellevue Kandi la patronne qui tire à Musuni balobi kuna écriture nde elobaka. Donc bravo maman, félicitations na film ya la boniche, tozela lisu koleka. Tozela lisu ya koleka na moni déjà leo de tozade na bande d'annonce ya film mususu de Jezoya. Alors tozo zela toujours ba film na biso ya bien, nzamba bato la peso mayela peso vraiment mayele makasi ya ko continuer ko koma ba film ndenge esengeli. Alors famille bota bozala na distraction te so ba film ekoti car na système à partager na Facebook na WhatsApp na Messenger to partagera partout et za malam so ki pe babaku ko bolanda boluka bo copier moi makamala ma famille bota ke na place bozala kaka na ba confusion boyela biso awa si la bateli eloka mabe si la bateli yemo si la yeko lobake azakini ne loka mabe na nzoto te azakini ebi azakini malade bo monter bo sala ba confusion bino moko. Alors boluka ko tombo la star na bino e oza malam. Wana tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui est sous Masia à Zongite, abonnez-vous chez Ursile Botelwa TV. Tokutani mbalasima. Aimez vidéo, partagez sur Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Nzambalola ako pambola. Mes salutations à notre papa Poutou Botelwa et Sikozali. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime beaucoup. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.